somo na likambo. Indi balobi indaka nango kama mabe. Indaka bandeko nanga soki komi koinda ekendaka nango kama mabe na système moko pas possible. Bandeko nanga eza ya koinda. Soki mama Etoiline Ines TV alobi ke no eza ya koinda, c'est que makambo eza nango ya koinda bandeko nangai. Kokende ya Belvi kandi na ICA na États-Unis ememi makambo. Makambo moko bandeko nanga pas possible. Makambo moko na niveau moko bokondima te bandeko nanga eza somo. Eza pe pasi otolobaka chaque jour pasi pe mawala famille na ndenge moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo vraiment na meme libino Yemoko la patronne. De l'autre côté, vous voyez déjà Mama Olive Lembe. Ebele ya bato bazo tuna deja mituma Mama Etoiline Ines TV kotaka deja mbala moko eza nini bandeko nanga kandenge na lobaka chaque jour makambo nyonso tokendaka nango mbangu te me tokendaka malembe tokendaka penza malembe yango bakendaka na makambo avant tokota kuna tokota na penza na makambo na biso. En tout cas je m'excuse pour na bandeko na biso oyo surtout ba utilisaka batata mosusu balobaka ke non badata ezosila badata ezosila bandeko nanga mais bino moko boyebi eza musala il faut to landelango na système moko pas possible. Soki tokomi ko annoncer ba sujet na biso na ebandeli tant de personnes balandaka ti na suka te wana e créer la kabiso pe ba moi problème tala kaka YouTube azana ba loi na ye azana ba kandenge zalaka ba principe na ye donc il faut biso peto landakango pour que musala na biso ekendaka kitoko. Bandeko nanga avant to kota na makambo na biso maya miso Belvi kandi na ye moko Mama Olive Lembe. Qu'est-ce qui se passe? Avant to kota kuna comme d'habitude na rolingana no na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe? Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka nanga chaque jour. Ezalaka bien soki ozolandaka biso. Zala penza ya kovanda. Nga na boya kananga batu ko balandaka. Baza ya kotelema. Mutu neti alingi akima. Azana e pressé. Nalingaka bongo te. Parce que mokili lelo ekomi na ba maladie ebele, mokili lelo ekomi na makambo penza ebele. Yango na senga toujours ceux que zolandaka Etoiline Ines TV, zala penza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu kandenge tokendaka na ebite, na lobaka chaque jour et dépendraka toujours na air o bozolandaka Etoiline Ines TV. Soki bomoni keno et pas na bino air oyo eza air o boliaka. Je vous encouragerai surtout de bien manger. Olie penza biloko na yo na ndenge moko ya bien. Lia penza tango zoliaka wana côté mosusu ozomelaka. Côté mosusu kandenge tokendaka matisa moi volume. Ezalaka bien ozo matisa moi volume pourvu que ba vazen na yo batu o mosusu bazana ndako ba yoka nini ezoleka na télévision nini ezoleka na téléphone eza chaîne nini bazobeta masolo ya kitoko. Tango osala bongo bandeko nanga sala pe partage. Etoiline Ines TV azalaka pe na posa ya ba partage na bino. Bandeko nanga tango YouTube apesaka biso ba rapport ya ba partage
esalaka biso kitoko epesaka biso kutuna makasi ya okende lisusu kolukelaka bino ba matière esalaka bien. Alors je suis venu encore vous encourager comme d'habitude de faire tellement beaucoup de partage pour na Étoiline Ines TV. En tout cas, la famille Ekosunga Biso, ça va vraiment nous aider. Na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo na boy nanga kokotisa ba information en vrac ebele ya batu balobi oh tozo utilisaka ba data na biso eso silaka toyoka makambo te. Mais bandeko nanga toyebaka ke émission nyonso avant tokotisa ezalaka bien tokoti nanu na moi ka ndenge tosalaka ba information na biso en vrac. Bible zoloba mon peuple périt par manque de connaissances. Bandeko nanga na pesi nanu babote na famille Bota de partout obo landaka Étoiline Ines TV. Ka ndenge toyebi tomona biso nyonso lelo tolobela la mama surtout de la famille Bota yango. Il faut nanu to honorer famille Bota na système moko ya kitoko. La famille bandeko nanga nini ezoleka na Belle-Vie Kandi? Pourquoi maya misu? Pourquoi lelo Étoiline Ines TV alobi ke non aya kosala émission pour na Belle-Vie Kandi? Nini ekomeli Belle-Vie Kandi après voyage na ye na États-Unis? Bandeko nanga ka ndenge na lobaka chaque jour Congo na biso eza place oyo makambo ezangaka te. Congo na biso o mata o kita makambo ezalaka toujours et encore. Donc bolala mukana mwa makambo wana ezalaka Congo na biso. Congo na biso donc na makambo nyonso batu basalaka ba retombe bandeko nanga ezangaka nango te. Wana penza Congo na biso. Bandeko nanga biso moko biso nyonso toutaki komona wa la patronne à poutine de l'écriture Belle-Vie Kandi ya ba Belle-Vie autaki kokende na ye États-Unis. États-Unis wana akendaki yango c'était depuis le vendredi oyo akendaki. Boyoka sikoyo ba makambo kande na lobaka tambola mokili bandeko nanga oyoka makambo. La famille ndenge za boye deja ba nungu kandenge bimaka tokomi deja koyoka. Tokomi koyoka ba nungu yango na lobaki te na ovanda kimia te toya na famille Bota toya biso nyonso to beta masolo. Bandeko nanga ebele ya batu bakomi koloba non ndenge za boye Belle-Vie Kandi ake poto mutu asunga ye mutu apesi ye ba mbongo asali makambo nyonso se mama Olive Lembe eza na mbongo ya poche ya Belle-Vie Kandi te selon batu ndenge bazoloba bandeko na ngai. Famille Bota comme d'habitude na bengi bino combien de fois famille Bota soki boza tokende na biso kaka oye na système moko kitoko. La famille Bota, est-ce que boza pour bondimi oyo batu bazoloba keno eza mbongo ya Belle-Vie te eza mbongo ya mama Olive Lembe? Est-ce que makambo batu bazoloba eza makambo ya solo to eza makambo ka ndenge batu mosusu balinga kaka babebisa réputation ya baninga to eza ndenge nini famille Bota? Bandeko nanga eza pasi kande na lobaka chaque jour ezalaka pasi pe mawa. Komona na communauté na biso makambo façon ekendaka. Bandeko kutu kandenge bomonaka Belle-Vie na kote ya mama Olive azalaka lisusu pembeni te. Ayebi ke mama Olive aza mama waro aza mama oya sunga bango mingi. Belle-Vie Kandi a toujours été reconnaissante envers mama Olive. Wana penza eko changer te pe eko changeaka te. Azalaka na ye reconnaissante. Mais bandeko nanga koloba ke non ndenge za boye mutu amema Belle-Vie Kandi na poto amema ye na États-Unis se mama Olive Lembe. Bandeko nanga makambo oyo batu bazoloba eza nango lokuta. Eza makambo a solo te. Belle-Vie Kandi ake États-Unis na mbongo ya poche na ye. Mbongo penzo tolobaka mbongo ya poche na ye ya mutoki na ye. Yango esalaki keno Belle-Vie Kandi akende na ye na États-Unis. Eza te keno bafutelela ye
billet basalela ye boye ba séjour na ye ndenge ya kolia place akovanda rien du tout. Mbongo na ye moko la famille mutoki penza na ye bino moko boutaki komona combien cette femme travaille. Elle travaille totalement et encore trop dire. Batu mosusu omona osala boye ayebi ke na okotisa batu mosusu au préféré avanda. Mais depuis janvier Belvi Kandi akotisaka ba filme chaque jour. Chaque jour bandeko nanga. Et mataye kita chaque jour Belvi Kandi atiaka toujours ba vidéo. Omonaka boye avandi chaque jour. Ndenge aza boye Belvi Kandi kande na lobaki na émission na biso mosusu aza mutu moko azalaka na ba stock ya ba film pas possible. Donc za ba film mosusu déjà basi basala yango ezalaka na chaîne ya Belvi wana nanu a publier yango te. Mais chaque jour wana penza ayebaka tiaka ngo na mutu keno il faut na tiaka film chaque jour parce que ezana batu o bavandaka chaque jour bazo zelaka film ya la patrona. Bandeko nanga tolo banani tobengaka ye la patrona pour rien. Tobengaka ye la patrona parce que en réalité azala patrona. Ata bane o nyonso Belvi Kandi abando voyager na ete ezate ki azalaki na mbongo te. Azalaki nango mais comme d'habitude quand ndenge na lobaki na émission nanga mosusu keno Belvi Kandi aza mutu moko avant asale loko a réfléchiraka. Ta on a sala boye. Moi intérêt nanga eza wapi. Aroki jamais ko sala biloko parce que mutu tel a sala ki nga pena sala. Elle n'est pas comme ça. Ce que ezalaki peut-être batu mosusu agitation sur agitation mutu mosusu il faut kaka na zana bambongo nanga il faut kana voyager. Peut-être Belvi Kandi na ne mobimba voyager kata 10 fois ta 20 fois. Mais ye moko kaka neti oyo atali ye moko. Et puis ndenge akeboy na États-Unis biso nyonso toyebi ke eza séjour. Mais kala te tokoyoka surprise que non Belvi asali bongo. Wana ebele ya batu d'ailleurs bakoya ba comprendre que non yango mama Étoile Nest TV alobaki que non makam nyonso Belvi Kandi asalaka na mo objectif moko boy. Asalaka bisala salate. Ye penza asalaka na ye bisala salate mais makambu nyonso ya salaka alingaka toujours azwa moi quelque chose azalaka toujours bandeko nanga kandenge toyebi. Ayebi keton on sala boye mo objectif moko boye et salima. Là c'est Belvi Kandi la patrona. Pona batu o ba oloba ke non muto futeli Belvi Kandi makam nyonso c'est mama Olive Lembe. En tout cas la famille na eko senga na bino keno makambo oyo bino moko bozo affiché bolongolango na mitu. Na mitu surtout na biso na mitu na bino kandenge tokendaka. Kandenge tokendaka bandeko nanga eza na batu mosusu oui pour que ba voyager il faut ba cotizele bango bambongo basalela bango boye mataki ezonga ki kitaki esalaki boye. Mais il y a aussi d'autres personnes bazalaka na bango kuna te ba voyage na ye ako voyager na ye moko ayebi ke naza na bambongo na osala makambu nanga o nyonso batu bazoloba. Je sais que na communauté na biso eza communauté moko tant de personnes ezana batu mosusu vraiment balinga kaka non ezangai boye biso nde batu mosusu bazalaka bongo. Non botika Belvi Kandi eza bambongo na ye moko. Moi sio ya salaka mingi tobengaka ye la patrona ya pamba te. Nalobaka ngo chaque jour tobengaka ye la patrona pamba te. Azana bambongo na ye. Azana bambongo na ye ti voyage na ye ndenge akeboye. Eza mutoki na ye moko. Bambongo na ye moko. O ye moko a travaillé. Ye moko penza a travaillé a garda bambongo na ye pendant des mois, pendant des années. Tout rasuka Belvi Kandi a voyagé a kendaki États-Unis. Ezalaki tangu Diana Makila akufaki. Ba période wana avant Diana Makila akufande Belvi Kandi a kendaki. Ayeko kende kuna tango ayeki ka koyoka keno Diana Makila akufaki. En tout cas bandeko nanga comme vous connaissez avec Belvi Kandi
akataki kutu ba séjour na ya lobi te fo na ya kolela ndeko nanga collègue nanga akufi na zonga nakoki kotikala awa te satansi ke Belvi Kandi atikala azongaki plutôt ayaki kozonga pour que alela ndeko na ye ya mwasi. Mais soki peut-être matanga ezalaki te alingaki na ye avanda silisa ba congé na ye. Depuis bandeko nanga Diana Makila akufa ti lelo oyo nde Belvi Kandi aye sikoyo kolamuka keno nakende nanga ba séjour nanga nakende pe kopemisa nzoto communauté na biso totikaki motema mabe nayebi te kande nalobaka batu mosusu bayinaka Belvi. Pourquoi Belvi Kandi asala bino nini? Jamais namona Belvi Kandi akota na ba réseaux sociaux pour insulter des gens. To akota na ba réseaux sociaux pour nakoya ko répondre batu. To akota na ba réseaux sociaux non e mataki ekitaki na yoka Belvi Kandi te to na mona yete. Ebele ya batu ba finga kaye pas possible. Ebele ya batu ba sale la kaye ba émission matin midi pourquoi? Mais jamais to mona Belvi Kandi aya ko répondre. Et d'ailleurs, ata komona batu ya famille Libota bayaka na bango te. Ebele ya batu yango bomona kaka soki bamoni kaka Bijou la reine aye ko répondre mbala moko moto ekoti. Oh batindi Bijou la reine. Oh batindi. Et pourtant Bijou la reine mosusu akendaka na ye ezaka makambu na ye tellement Bijou la reine. Bande konanga to sekananu. Bijou la reine alela caméra pas possible. Bijou la reine alingaka bande konanga ba émission. Na mokili oyo eza na batu bande konanga pardon. Et bela batu ba oloba maman étoiline yo changer sujet. Ezalaka bongo. Mosusu tokotaka masolo mosusu donc tokende nango ka bongo. Bande konanga Bijou la reine place nyonso zolanda anga na pesi yo bambote Bijou la reine mwasi nzambe mwasi moko pembe mwasi moko taille ngana sepela kana ndenge alobaka mwasi wana alobaka kitoko. Mwasi Zambé ya lela na ye caméra alela penza caméra bande konanga na système moko pas possible alingaka na ye caméra soki muto alingi na ye caméra moyen to pekisa ye ezate eza na ye vi na ye alela yango donc to encourager ye kaka na système moko kitoko. Siko bato ebele bakanisaka soki bamoni Bijou la reine akoti kosala ba émission yango ba otinda Bijou la reine emataki kitaki esala ki boyi Bijou Belvi Kandi atindaka na ye mutu te. Ye moko kutu de nature aza mwasi moko azalaka toujours calme. Mwasi moko amayele makasi. Ye kutu alingaka na ye biloba loba te. Bande konanga tangu Diana Makila akufaki. Yaga bitumba tumba akotaki azo filme kandenga filmaka wana na émission na ye tumba tumba. Et directement naye komona Belvi Kandi bazaki na répétition bazaki na ndako moko nde Belvi Kandi siliki ayebisi Gaga bina pekisa yo déjà makambo ya kufilmaka na boy nde jour na mona ki Belvi Kandi na lobi mwasi ya ba principe mwasi ya ba principe na niveau moko pas possible. Belvi Kandi alingaka na ye buzoba te wana penza nde ye penza soki ozoya na buzoba ekosimba te. To soki ozoya na kibomwana yalingaka batu o baza na sagesse, batu o baza na maturité. Soki oza na biloko wana en tout cas avec Belvi Kandi ekosimba, mais soki biloko wana oza nango te ekozala mwa pasi pembeni ya Belvi Kandi. Donc eza mwa bongo. Bandeko na ngai yango ya muke kaka nalingaki na partager na bino kandenge batu bazoloba keno mama Olive Lembe nde asaleli Belvi Kandi makambo nyonso to bino moko boyebi avec Étoiline Ines TV bandeko nanga toyaka pona opesa bino ba information toyaka pe bandeko nanga pona kotia makambo nyonso na mesa kandenge zalaka kandenge na bando loba Belvi Kandi bambongo nyonso azo voyager nango eza mbongo ya mutoki na ye. Mama Olive Lembe a sponsoriza voyage ya Belvi Kandi te. Donc ata soki boyoki yango ndenge nini boyeba kake no mama Étoiline Ines TV déjà asalela yango émission.
Belvi Kandi avoyagea na mbongo ya poche na ye. Belvi Kandi, je le répète encore, avoyagea na mbongo ya poche na ye. Bapesaki ye mbongo te. Eza mbongo ya mutoki na ye ka ndenge mutu nyonso toyebaka, mutu nyonso atravaillaka dur pona kobongisa vie na ye, mutu nyonso atravaillaka dur pour que makambo na ye surtout ekendaka nango kitoko. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode surtout. Ya lelo kandenge bomoni tokomi na biso na suka, mais avant tokoma na biso na suka ekozala bien nanu na pesa mwa bambote na quelques personnes. Bambote nanga na ndoi ya motema, ndoi nanga na kombo ya Inese Simba. Inese Simba na pesi yo bambote esika nyonso zolanda Etoile Nest TV. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzambe. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diapovisa. Bambote nanga na Mama Vicky Mbonzo. Bambote nanga na Mama Germaine depuis États-Unis. Mama Christine Lonongo depuis France. Bambote nanga kandenge kindaka na noko ya bana na bengaka ye toujours noko ya bana David Divi na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin. Bye et à la prochaine.